koluka kosala intervention pour nazalaki d'émotion que bakangi ba papa oyo ba général oyo ba généraux bakangi bango na parlé de membre koluka ko intervenir pour abete basali na bango coup d'état non non base abi yodan ba tokanga mamo ba bachanga babombanga bachanga na kati na bango heureusement lokola nazalaki na mukanda ya service identité carte ya service spéciaux na bato musu bazali komona mona ngai na aner kuna na justice bazomona mwana ba bureau babitetetete mwana otoyebi ye tomona kai bazalaka na Koné Damien Ndebo na General House botika ye aza moto ya service babi na ngai Emile Mota na bato mususu wana pesa biso identité na yo naza na kati ya motuka ya Toyota pick-up oyo ko accompagner ba général côté bazokende ba jefang ezalaki na ba Toyota pick-up ezalaki 4x4 ba pesa biso identité na yo na kamati identité na pesi bango na bobe na Damien Colonel Damien azali na kati Colonel Damien abimi kuna na réunion aye ba bitete o ezali élément na biso to yaki na yo na pas de marbre abi oui to yebi ke boye na ye to sengi identité na pesi bango identité ba komi ngai ba enregistrer ngai kapenda zawana edi kapenda zawana tango ba enregistrer ngai après sikoyo ale balobi na kita na mutuka na rejoindre mokonzi na ngai Damien Ndebo colonel kala mingi te tobimi tokomi kuna na tozongi na muna tozongi kuna na ba 23h na Sikotra ba coffre ngai la pesi ordonnance à la coffre pourquoi na lobaki que ba généraux wana ba seli coup d'état est-ce que ngana yebi makambo pourquoi na kotaki na makambo yango pourquoi na tchaki munoko na ngana loba ndengo wana alobeka bongo po mawa ya batata na ngai wana pa Baudouin amela a général Ngwala Panzu a général Bekadjoa bakenda kutunga tsalaki mukeba embarquer nga bachanga na compte na bango babi na se retrouver na ndenge nini faut na say na pesa identité de na pesa ba ko comprendre que oui naza muta service renseignement et services spéciaux naza na staff ba ko libérer ngai mais nazo kimbano na ngai après quelques jours ba ko ba tidonga na sala na ba DSP ozo solo na ba DSP ba capta ki ozo solo na ba DSP ngai ba capta na solo na ba DSP na Braza o ba DSP na Braza o solo na ngati ko solo na DSP ote na tongo na yabo koyate bunga bazoluka bakanga ngana ke ko bata mana se nazoka conversation ke biso bazwa ngai moto oyo aza moto mwana général ya ex phase ya Mobutu aza ko espionner biso awa atinda basango la Braza wana na Sikotra na bureau na biso ki na Sikotra nde na yaki koyoka na pakati mbangu na yesu na musala te na kima katisa Braza na bwato na CCZ na komi na ngambo ya Braza na kima Congo na identité na nga service spécial na poche na mbongo bafuta ngai na zango na poche na poche ya jean quelque temps boye bamoni pe suspect après bamoni ko lukanga nazali recherché bake kuna keza sabso ko lukanga bamoni ngate bake ba na 24 bamoni ngate ba na lingwala bamoni ngate bazo luka ngai bake mbinza bamoni ngate batamboli ko lukanga po ba baki place ninga azali ko fréquenter na baninga na je connais Damien Ndebo ibi ba place azali ko tambola bazwa ngai te kino lelo na kima balinga batia ngai di nombre bakende ko exécuter biso na ngai na kati babi poni ngai alobaki basali coup d'état te mais ngana okeli ba papa na ngamba coup d'état oni ni bakosala kana mbe yeyo Hippolyte oyo alingai ko sala coup d'état bango na ba Rwandais bokangi ete botiki ye akoseli bango makambo mais okubanda kolba oyo banda ndenge ni ale kanga muto aza suspect
service na ngai nde bakonzi babikisa ngai colonel de mer général House babite azali élément na biso toza na ye toye na yaza moto a service lobi nango toyokanga nani mokolo elekaki mosusu wana toyokanga buhendwa vice gouverneur ya banque buhendwa mushaba tata wana koko wana tokanga ye buhendwa wa mushaba azaki moto ya Bukavu azofanda na ngomba na monte ya ozone tokanga ye na ozone wana na ndako na ye na mbiza ozone wana na gramaliki aza kofanda wana pale moko suspect zaka wana boye buwendo wa mushaba za kofanda wana toye na ye kotia na anere ya ma campagne toke lisusu kozwa papa général Kikunda toye kotia ye na BD toke kozwa lisusu papa nani papa Jano Bemba Gombo toye kotia ye na BD tokumbi susu nani awa tokumbi nani abato nani mbacha totia ye na BD tokumbi Ramazani mwana ile totia ye na BD tokumbi bazaki bele tocheche bango wana bakangi bango bafuta mbongo oyo bayiba baza bambongo ebele bafuta babimisa ba parti ya bambongo babimisa ba parti ya bambongo babina papa Jano Bemba osala mbula autant ofutaka taxe ya l'état te taxe ya Sibe Zaire ofutaka te ya ba avion na yo ofutaka yango te fo futa yango soko futi te tokotika yo te abisi Kikuda futa mbongo abisa bambongo ya ba avion oyo ezali koteka ba essence ba pétrole oyo koteka soki ba mazutu soki eloko nini balobaki wana abimisa bambongo wana tu ba mouvancier bakomi koteka bandako kofuta bambongo bakomi koteka banda ba bien kofuta bazaka wana balana na angare wana na BD na angare kolote ba mituka ezalaka balongola ba mituka ba tcheche ba éponge na ba drap bazolala wana ngala zopesa bango ba mai kosomela bango ba biloko mike o bazango posa mwana yaka somela ngai boy ngala muta service nazo na oleka 12h na leki wana mwana yaka somela biso boy mwana na osaisa bango mukolo moko sikoyo namoni Jean-Jacques Bemba ye Jean-Jacques Bemba ye akutinga pe wana to pesa ni mbota Jean-Jacques boni to sol parce que aza moto baibinga na ebi aza moninga na biso ta gombe wana papa nani général Kikunda alobia Jano mwana wana ye osunga ngai oyebisa ye asel naza na posa ya course moko na sala papa Jano Bemba na miso na ngai na telemi boye na opesa bo mai ba mai ba plastique mai na utu kosoma na alimentation na ville papa Jano abengi mwana ye Jean-Jacques yaka kende pa tata na wana azali kamba ko ebisa kende pa na ye azali makamba ebisa Jean-Jacques a poussé ne pas général Kikunda na miso na zoka pa na zo observer alobi nazo tinda yo na mukanda oyo kamata mukanda oyo mwana ngai kamata yango Kikunda yo mutakisanganya ande kona mutakisanganya aza mukumu tata na aza mundele belge na 17 km Kisangani village na ye Kikunda ozo monona aza ndeko na ngai naze ko batela bango wana sikoyo Kikunda remettre Jean-Jacques Bemba mukanda enveloppe lettre agene ko pesa na un libanais na galerie présentielle nazo kayine ka soloba parce que datana ba biloko ba vidéo ya kokanga ezalaka te ba téléphone kokanga biloko ezalaka nango te kende kotika lettre oyo
zwela ngai mbongo epai na ye libanais wana. Ah, nga nazaki kutu na ide teke Jean-Jacques Bemba koko kima na mbongo. Namoni bapesi ye. Ah, etali nga te na fin na nga na asa sekite na ngai. Zo sunga bango muke mama Bemba pe ya mwasi papa Jean Bemba ye wana. Na pesi Bemba te afandi afai na mobile na bazo so. Azai ko yana ko umela penda ko fanda. Azo fanda ko ya chaque jour azai ko ya chaque jour. Mwasi wana. Jean-Jacques Bemba démarré voiture AKI. Peugeot AKI, a Peugeot Mobo a démarré Peugeot AKI kuna pra batindi na général Kikunda Ombala. Les barons atindi. Ngana Bimi Nathalie Nanzela na France yese na tendenge Jean-Jacques Azoken. Idée nga kutu elubi nalanda Jean-Jacques Bemba na filé na yebe place libanais wana zali. Idée moko elubi nga bongo mais nazaki na service ya musana ko tikate colonel Damien Debo azaki na kati ya bureau wana to yaki one pa colonel Mbaruku bazo solola moyena déplacer zaki te pa ko luka ngai Jean-Jacques Bemba akei na mukanda kubanda 13h ezaka le 40e wana ezaka le 12 juin 12 juin 1998. Jean-Jacques Bemba Zumbongo pas libanais. So ezaka pe combien o, so carton moko ya mbongo so pe ya ba dollars o. Po ezaka mbongo belé. Jean-Jacques Bemba a kimi na Braza. A préparé à Katisi na Braza. Carton a pesa ki ya mbongo, ya ba dollar. A Katisi na Braza kei. Akimi na mbongo wana. Premier jour, tipo kwa 18h. Motazo yate. Biso tobimi, biso tokei. Lobi na ngona tongo na ye. To ye na kone Damien. To ye pa kone Mbaruku. Service na biso batumusu to ngaki to tiki wana tozala mo ba rapport to sala. Tongo etani 10h, 11h, na komi wana, 12h, 13h. Na kuti déjà discussion mounene. Papa Jean Bemba, na général d'armée, Kikunda Ombala, bazo discuter. Na ba masar bango tuba, tokanga ki bazo yoka. Ah, mais comment? Ngana kei, na pesa bon, kaka sikoyo. Esika penepenawa asala 2 jours les lois le petit boutou lobby les lois toujours que abona zoyate Bemba Jano alors peut-être la ina ndako azuli kambo mais akoya to sera muke te 2 jours ngoyo koyo Jana Kikunda asali deuxième lettre apesinga lobby mwana sungangai kamata mukanda oyo kende pa libanais moko azali wana tuna ye soki amonaki moto na tindaki Jean-Jacques Bemba soki apesaki ye mbongo koma kaka kuna na mukanda oyo kende ko tunela ngai po azaki na moto ko tuna te bana nyonso bazaki na poto atikala ye moko na ndako bakimaka afudel ngana zu mukanda o wo na komi pa ya libanais ndenga lobaki na mati na kuti libanais Libanais mo pesa mbongo soki moninga de kwa kana faire soki nani atuni oui na si na pesa ki mbongo nonga ndenga senga ki $80,000 na pesa ki na be pesi combien $80,000 quand ndenga komela nga na pesi Bemba kima na $80,000 Jean-Jacques kima na $80,000 ya général Kikunda na zui vertige na ke kuna ndako na bango na résidence ya papa Jean Bemba na kena no kuna na otuna Jean-Jacques Bemba zali ote Jean-Jacques Bemba zate ote a depuis akenda ke papa zongi ta monani trebia moto ya kimi na kende ko sala investigation na ngai na bichingo bila avant na koma na zonge pa ya général Kikunda na informer na kasho wana na BD na kena
bichingo bila ko tuna ni migration ye akenda ki lobby akatisaki na bia voilà kimi na mbongo na ko zonga na pesi général réponse rapport que voilà Jean-Jacques Bemba ba mona ki lobby vers 11h 12h akatisi na Braza ki ah mona kimi na mbongo bon lokola kimi na mbongo na ngai ba komi ko poto na papa Jano Bemba ke azongisa mbongo na ye mwana kimi na mbongo na ye nabi oui certainement papa Jano na utikuna na seli pe investigation na ngai na kepe na ndako na yo Jean-Jacques Azakate depuis le babi azate na ke na beach babi akatsaki lobby na beach ba 12 13 akatsaki c'est que akimi na mbongo ba remeta ki 80,000 balles na mundele wana kana faire enani munde kwa kana faire sikoyo ngai bon absinga bon kende ko zuwa sunga ngai kende ko zuwa kana faire wana nani leki kana faire wana libanais boya na ye yona ye na kene kuna ko zuwa libanais bani ko banga libanais bi de ya kene kuna te peuple congolais boyo ka likambo ispa lisabonge onge boyo ka lisapo tuze ko koba wala ezali bato ya bokungu ikela oyo balobaka ndenge wana bangala pele ya solosolo oyo baliaka litumba pele na nsombo alors nabi te libanais okoya kuna parce que eza très important baza koluka yo confusion salami yo komati mbongo pesi moto akimi na mbongo tasu bino boyokanaki ne bolie cop na intimidé libanais na fungoli sikoyo carte nga alakisa bi attention ndeko za no kangami libanais abangi omoni carte ngai service spécial na kangio azupe kraka na tie na kati ya na maboko apesi maboko na tie abima le banda atemi la porte bana bendi porte bou clé na ye na ju na pesi na kangi na escorter na kitie na sa sœur na tie na car toyeti na bedi na kangi ete me poka ka azeli ko tia kiteti na buki maseke na ye na ye pa ya général Monica bo général sepeli boni comment ça va tu as donné oui na pesi mbongo ndengo lobaki na moni susu bakangi ngai na bite na yebisa bite bakangi yo tenga na sai bongo po ya opoza ko temela ngai na kangi yo na za agent renseignement mais na ye na yo po ye moko yo kana matoi na ye ke mbongo na ye ba escroquer ba kimarango oyo pesaki oui libanais a confirmé que ba kimana mbongo ya pesaka mbongo complet na 80,000 apesaki Jean-Jacques Bemba akatsa braza kimana ye ba bia kedaka soki Bruxelles aumela kuna aumela Bruxelles aseli ba viva na ye aseli ba viva ay kozonga soki na ba atika tatane na boloko Jean-Jacques wana ok enda mza ko ko ta tatane mkonyo so asali sa famille atika tatane na boloko akima na mbongo bato babandi ko potana sikoyo général Kikunda na papa Jano Bemba il faut futa ka mbongo nanga il faut futa mbongo nanga ou bien na porter plainte awa na bon papa so ni porter plainte na zalewa nazo papier na bike na benga opeshi to tendre bino ale mbongo futa nde papa Jano Bemba bangi abi bon likambote le ko ezai botola ba likambo suso anoto solliciter ngai na ndimi na porter garant le ko la mwana kimi na mbongo aza mwana likambote na kufuta yango ngai na kufuta yango likambote nenga zelo bana na kufuta yango papa ko benga opejite ko sa eloko te na koyoka na ye na kosala mokanda soki to bimia on sikoyo ngai na kufuta mbongo na ye na ko bon merci papa ça va na ye ko tika makambwana libanais akei asongi retour akena akena aza un problème taki voilà ba dignitaire oya Mobutu ndamo na bango bayokaki passe bakangamaki bazaki séquestré pona ko sanza mbongo oyo bango baliaki pendant 32 ans ba peuple bazaki na mawana passe lisunge zaki tena ba fonctionnaire de l'état mais bango ezaka appel lokola lelo bazotanga bambongo bien bazo détourner peuple à sur le côté fonctionnaire à l'état li akate ba soda ba sur le côté textuellement na régime Mobutu zega boy voilà ce qui s'est passé na BD mokolo yango ezaki un scandale
koluka kosala intervention pour nazalaki une émotion que bakangi ba papa oyo ba général oyo ba généraux bakangi bango na parlé de moi après koluka ko intervenir pour na bete basali na bango coup d'état non non base abi yodan ba tokanga mamo ba chang ba bombanga ba changa na kati na bango heureusement le voilà nazalaki na mukanda ya service identité carte ya service spéciaux na batu musu bazali komona monangai na aner kuna na justice bazomona mwana ba bureau babitete mwana otoyebi ye tomona kai bazalaka na connaît Damien Ndebo na General House botika ye aza moto ya service babi na ngai Emile Mota na batu mususu wana pesa biso identité na yo naza na kati ya motuka ya Toyota pick-up oyo ko accompagner ba général côté bazokende ba jefang ezalaki na ba Toyota pick-up ezalaki 4x4 ba pesa biso identité na yo na kamati identité na pesi bango na bo be na Damien Colonel Damien azai na kati Colonel Damien bimine kuna na réunion aye ba bitete o ezali élément na biso to yaki na ya na pas de mabo abi oui to yebi ke boye na ye to sengi identité na pesi bango identité ba komi ngai ba enregistrer ngai kapenda zawana edi kapenda zawana tango ba enregistrer ngai après sikoyo ale balobi na kita na mutuka na rejoindre mokonzi na ngai Damien Ndebo colonel kala mingi te tobimi tokomi kuna na tozongi na tozongi kuna na ba 23h na Psychotra ba coffre ngai la pesi ordonnance à la coffre pourquoi na lobaki que ba généraux na ba seli coup d'état est-ce que ngana yebi makambo pourquoi na kotaki na makambo yango pourquoi na cheki munoko na ngana loba ndengo wana na lobega bongo po mawa ya batata na ngai wana pa Baudouin amela a général Ngwala Panzu a général Bekajwa bakenda kutunga tsikali ki mukeba embarquer nga bachanga na compte na bango babi na se retrouver na ndenge nini faut na say na pesa identité de na pesa ba ko comprendre que oui nous avons ta service renseignement et services spéciaux nous avons un staff ba ko libérer ngai mais nous avons kimbano na ngai après quelques jours ba ko ba kedonga na sala na ba despe ozo solo na ba despe ba capta ki ozo solo na despe ngai ba capta na solo na despe na braza o ba despe na braza o solo na ngati ko solo na despe ote na tongo na yabo koyate bunga bazoluka bakanga ngana ke ko bata mana se nazoka conversation ke biso bazwa ngai moto oyo aza moto mwana général ya ex phase ya Mobutu aza ko espionner biso awa atinda basango na braza wana na Psychotra na bureau na biso ki na Psychotra nde na yaki koyoka na pakati mbangu na yesu na musala te na kima katisa braza na bwato na CCZ na komi na ngambo ya braza na kima Congo na identité na nga service spécial na poche na mbongo bafuta ngai na zango na poche ya jean quelque temps boye bamoni pe suspect après bamoni kolukanga nazali recherché bake kuna keza sabiso kolukanga bamoni nga te bake na 24 bamoni nga te baye na Lingwala bamoni nga te bazoluka ngai bake Mbinza bamoni nga te batamboli kolukanga po baye baki place ninga azali ko fréquenter na baninga na je connais Damien Ndebo ayibi ba place azali ko tambola bazwa ngai te kino lelo na kima balinga batia ngai di nombre bakende ko exécuter biso na ngai na kati babi poni ngai alobaki basali coup d'état te mais ngana okeli ba papa na ngamba coup d'état onini bakosala kana mbe yeyo Hippolyte oyo alingai kosala coup d'état bango na ba Rwandais bokangi ete botiki ye akoseli bango makambo mais okubanda kolba oyo banda ndenge ni ale kanga muto aza suspect
service na ngai nde bakonzi babikisa ngai colonel de mer général House babite azali élément na biso toza na ye toye na yaza moto a service lobi nango toyokanga nani mokolo elekaki mosusu wana toyokanga buhendwa vice gouverneur ya banque buhendwa mushaba tata wana koko wana tokanga ye buhendwa wa mushaba azaki moto ya Bukavu azofanda na ngomba na monte ya ozone tokanga ye na ozone wana na ndako na ye na mbiza ozone wana na gramaliki aza kofanda wana pale moka sispe zaka wana boye buwendo wa mushaba za kofanda wana toye na ye kotia na aner ya ma campagne toke lisusu kozwa papa général Kikunda toye kotia ye na BD toke kozwa lisusu papa nani papa Jano Bemba Gombo toye kotia ye na BD tokumbi susu nani awa tokumbi nani abato nani mbacha totia ye na BD tokumbi Ramazani Mwanaile totia ye na BD tokumbi bazaki bele tocheche bango wana bakangi bango bafuta mbongo oyo bayiba baza bambongo ebele bafuta babimisa baparti ya bambongo babimisa baparti ya bambongo babina papa Jano Bemba osala mbula autant ofutaka taxe ya l'état te taxe ya Sibe Zaire ofutaka te ya ba avion na yo ofutaka yango te fo futa yango soko futi te tokotika yo te abisi Kikunda futa mbongo abisa bambongo ya ba avion oyo ezali koteka ba essence ba pétrole oyo koteka soki ba mazutu soki eloko nini balobaki wana abimisa bambongo wana tu ba mouvancier bakomi koteka bandako kofuta bambongo bakomi koteka banda ba bien kofuta bazaka wana balana na hangar wana na BD na hangar kolote ba mituka ezalaka balongola ba mituka bacheche ba éponge na ba drap bazolala wana ngala zopesa bango ba mai kosomela bango ba biloko mike o bazango posa mwana yaka somela ngai boy ngala muta service nazo na oleka 12h na leki wana mwana yaka somela biso boy mwana na osaisa bango mukolo moko sikoyo namoni Jean-Jacques Bemba ye Jean-Jacques Bemba ye akutinga pe wana to peseni mbota Jean-Jacques boni to sol parce que aza moto baibinga na ebi aza moninga na biso na Gombe wana papa nani général Kikunda alobia Jano mwana wana ye osunga ngai ye oyebisa ye asel naza na posa ya course moko na sala papa Jano Bemba na miso na ngai na telemi boye na opesa bo mai ba mai ba plastique mai na utu kosoma na alimentation na ville papa Jano abengi mwana ye Jean-Jacques yaka kende pa tata na wana azali likamba ko yebisa yo kende pa na ye azali makamba yebisa yo Jean-Jacques a poussé pas général Kikunda na miso na zoka pa na zo observer alobi nazo tinda yo na mukanda oyo kamata mukanda oyo mwana ngai kamata yango Kikunda yo mutakisanganya ande kona mutakisanganya aza mukumu tata na aza mundele belge na 17 km Kisangani village naye Kikunda ozo monona aza ndeko na ngai naze ko batela bango wana sikoyo Kikunda remettre Jean-Jacques Bemba mukanda enveloppe lettre agene ko pesa na un Libanais na galerie présentielle nazo kayine ka solo ba parce que datana ba biloko ba vidéo ya kokanga kangezela kate ba téléphone kokanga kanga biloko ezalaka na kote kende kotika lettre oyo
zwela ngai mbongo epai na ye libanais wana. Ah, nga nazaki kutu na ide teke Jean-Jacques Bemba koko kima na mbongo. Namoni bapesi ye. Ah, etali nga te na fin na nga na sa sekite na ngai. Zo sunga bango muke mama Bemba pe ya mwasi papa Jean Bemba ye wana. Na pesi Bemba te afandi afai na mobile na ye bazo sola. Azali ko yana ko umela penda ko fanda. Azo fanda ko ya chaque jour azali ko ya chaque jour. Mwasi wana. Jean-Jacques Bemba démarré voiture AKI. Peugeot AKI, alaka na Peugeot mobo a démarré Peugeot AKI kuna pra batindi na général Kikunda Ombala. Les barons atindi. Ngana Bimi Nathalie Nanzela na face yese na tendenge Jean-Jacques Azoken. Idée nga kutu elubi nalanda Jean-Jacques Bemba na filé na yebe place libanais wana zali. Idée moko elubi nga bongo mais nazaki na service ya musana ko tikate colonel Damien Debo azaki na kati ya bureau wana to yaki wone pa colonel Mbaruku bazo solola moyen a déplacer zaki te pa ko luka ngai Jean-Jacques Bemba akei na mukanda kubanda 13h ezaka le 40e wana ezaka le 12 juin 1998. Jean-Jacques Bemba Zumbongo pas libanais. So ezaka pe combien o so carton moko ya mbongo so pe ya ba dollars o. Po ezaka mbongo belé. Jean-Jacques Bemba a kimi na Braza. A préparé à Katisi na Braza. Carton a pesa ki ya mbongo. Ya ba dollars. A Katisi na Braza akei. Akimi na mbongo wana. Premier jour, tipo quoi 18h. Motazo yate. Biso tobimi, biso toke. Lobi na ngona tongo na ye. To ye na kone Damien. To ye pa kone Mbaruku. Service na biso batumusu to ngaki to tiki wana tozala mo ba rapport to sala. Tongo etani 10h. 11h na komi wana, 12h, 13h. Na kuti déjà discussion munene papa Jano Bemba na général d'armée Kikunda Ombala bazo discuter na ba masala bango tuba tokanga ki bazo yoka. Ah mais comment ngana kei na pesa ke bon kaka sikoyo na esika penepenawa asala 2 jours les lois le petit boutou lobby les lois tozo kene abona zo yate Bemba Jano alors peut-être là il y a azuli kambo mais akoya to c'est la muke te 2 jours yango koyo Jana Kikunda a sali deuxième lettre a pesinga lobi mwana sunganga ikamata mukanda oyo kende pa libanais moko azali wana tuna ye soki amona ki moto na tindaki Jean-Jacques Bemba soki apesa ki mbongo koma kaka kuna na mukanda oyo kende ko tunela ngai po azaki na moto ko tuna te bana yenyo bazaki na poto atikala ka ye moko na ndako bakimaka afudel ngana zu mukanda o wo na komi epa ya libanais ndenga lobaki na mati na kuti libanais mo pesa na mbongo soki moninga de kwa kana faire soki nani atuni ah oui na sina pesa ki mbongo nonga ndenga sengaki $80,000 na pesa ki. Ah! Na pesi combien? $80,000. Quand ndenga komela nga na pesi. Bemba kima na $80,000, Jean-Jacques kima na $80,000 ya général Kikunda. Na zui vertige. Na te kuna ndako na bango. Na résidence ya papa Jean Bemba na kena no kuna. Na otuna Jean-Jacques Bemba zali ote Jean-Jacques Bemba zate ote a depuis akenda ke papa zongi ta monani trebia moto ya kimi na kende ko sala investigation na ngai na bichingo bila avant na koma na zonge pa ya général Kikunda na informer na kasho wana na BD na kena
bichingo bila ko tuna ni migration ye akenda ki lobby akatisaki na bia voilà kimi na mbongo na ko zonga na pesi général réponse rapport que voilà Jean-Jacques Bemba ba mona ki lobby vers ba 11h 12h akatisi na Braza ki ah mona kimi na mbongo bon lokola kimi na mbongo na ngai ba komi ko poto na papa Jano Bemba ke azongisa mbongo na ye mwana kimi na mbongo na ye Nabi oui, certainement papa Jano, na utikuna, na sali pe investigation na nga na kepe na ndako na yo, Jean-Jacques Azakate depuis le babi azate. Na ke na beach babi akatsaki lobby na beach, ba 12 13 heures akatsaki. C'est que akimi na mbongo, ba remeta ki 80,000 balles. Na mundele wana kana faire. Ena munde kwa kana faire. Sikoyo, nga ibon. Abisi nga ibon, kende ko zuwa, sunga nga kende ko zuwa kana faire wana nani, leki kana faire wana Libanais boya na ye yo na ye na kene kuna ko Libanais bane ko banga Libanais bi de ya kene kuna te peuple congolais boyo ka likambo ispa lisabonge onge boyo ka lisapo tuze ko koba wale zai bato bokungu kela o balo bakandengwa bangala pele solo o baliaka litumba pele na nsombo alors n'habite Libanais okoya kuna parce que c'est très important baza ko lukayo confusion salami yo comment mbongo pesi moto akimi na mbongo ta subino boyoka na kine bolie cop na intimider Libanais na fungoli sikoyo carte nga la kisabi attention ndeko za no kangami Libanais abangi omoni carte nga service spéciaux na kangio azupe kraka na tie na kati ya na maboko apesi maboko na tie abimele banda atemi la porte bana na bendi porte bu clé na ye na ju na pesi na kangi na escorter na kitie na sa sœur na tie na car toyeti ya bedi na kangi ete me poka ka azeli ko tia kiteti na buki maseke na ye na ye pa ya général Monica bo général sepeli boni comment ça va tu as donné abi oui na pesi mbongo ndengo lobaki na moni susu bakangi ngai na bite na ebisa bite bakangi yo tenga na sai bongo po ya opoza ko temela ngai na kangi yo na za agent renseignement mais na ye na yo po ye moko yo kana matoi na ye ke mbongo na ye ba escroquer ba kimarango oyo pesaki oui Libanais a confirmé que ba kimana mbongo ya pesaka mbongo complet na 80,000 a pesaki Jean-Jacques Bemba akatsa braza kimana ye ba bia kidaka soki Bruxelles aumela kuna aumela Bruxelles asali ba viva na ye asali ba viva ay kozonga soki na ba atika tatane na boloko Jean-Jacques wana okay nda mza ko ya kotata tatane mkonyo so asali sa famille atika tatane na boloko kimana mbongo bato babandi ko potana sikoyo général Kikunda na papa Jano Bemba il faut futa ka mbongo nanga il faut futa mbongo nanga ou bien na porter plainte awa na bon papa so ni porter plainte na zalewa na zo papier na bike na benga opeshi to tendre bino ale mbongo futa nde papa Jano Bemba bangi abi bon likambote le ko ezai botola ba likambo suso na to solliciter ngai na ndimi na porter garant lokola mwana kimi na mbongo aza mwana likambote na kufuta yango ngai na kufuta yango likambote nenga zelo bana na kufuta yango papa ko benga opejite ko sa eloko te na koyoka na ye na ko sala mokanda soki to bimia on sikoyo ngai na kufuta mbongo na ye na ko bon merci papa ça va na ye ko tika makambwana Libanais akei asongi retour akena akena aza un problème taki. Voilà, ba dignitaire oya Mobutu ndamo na bango bayokaki passe bakangamaki bazaki séquestré pona ko sanza mbongo oyo bango baliaki pendant 32 ans ba peuple bazaki na mawana passe lisunge zaki tena ba fonctionnaire de l'état mais bango ezaka appel lokola lelo bazotanga bambongo ebele bazo détourner peuple à sur le côté fonctionnaire à l'état li akate ba soda bazo le côté textuellement na régime Mobutu. Voilà ce qui s'est passé na BD Mokolo yango ezaki un scandale.